Bonjour à tous. Le nom est Tolobeli Kamoro Oya Boki. Boki bison sotoibi Boki. Eli olakisa iza masanga. Masanga na nzota mutu iza mabe. Alcool na nzota mutu soki eleki trop iza mabe. Lelo tokomi komela Boki. On dirait ba esi biso lobby ba kokanga brasserie. Normalement mutu na vie il faut amela deux boki. Deux petits quartiers na biso wana. De oyo singi na mwana mobali amela mi bale na journée moko. Mwana mwasi eza moko. So yo koma omona masango mela. Omeli yango za devant batu. Obosa nzela ya toilette. Okoma osala ngona bilamba na yo. Enyo la sakeno masanga zo mela elingi olisusu te. To dose na yo ya alcool na to ana izo simba lisusu te ke omela isu masanga. Tika. Tokomi kufanda na batu yo mtu zana vola oyebi ke yo nde mtu kokumba mais ozomela masanga na niveau moko obosani kutu ke yo nde mtu kokumba via 4 personnes na 4 voitures wana ozomela masanga ozana rendez-vous na mtu faut que nous rejoigne aéroport mais ozomela masanga obosani ke nzela wana okosala ba rallye ou risquer au salabatono au kufa. So mela ta mi balé, to meli moko, to mela na poko. Au perdre l'eau monter. Ou les comme lelo, to fandi, hôtel na table wana, ba j'aime déjà ba tondi si tala ba verre belé na masanga wana ba bouteille belé ba lingi même pas kutu balongola. Au retour na bango pourquoi au tebiso to ba etu ngato mela boyo mona kuna te ki notre sala fondement. Wana masanga nyoso tshana nzoto no e kende ko détruire nzoto na yo ozoko tsa kazie moko na nzoto na yo oke ro détruire nzoto na o gagner pelo moko te masanga na ba produit nyoso zo melana na otanga ba kombo na ngote soki déjà komi kotinda yo obosa ke o mkolo to o leki to o mama to o papa e komi kotinda o bana ko manquer bango yeba ki zo simba o sous te tika pe o meli ba niveau oyo okoki même pas ko supporter lisusu to wana na mutu na yo okomi osaba n'importe quoi tika biso ba jeune tana biso ya kotanga eza sous temps kotanga te commande temps ya kokeno kolekisa na bar o meli soko meli po moni ke non olamweno déjà mais mbongo esili yo olozonga na ndako ozozonga te mpo kaka sombi yo masanga obosani ke nafandaka mosika nzela oyo na kokende insécurité ezali na kokutana babandi mais mpo na yo na mutu na yo insécurité ezala esu te so omoni masanga obosani lobi oza na cour obosani ke ifo kende kutu mosala ntango ozomela bamasanga wana ekomi otinda osalaka mabe obumbisaka bato omakaka bato mutu oyo ya solo ayebi ke nasalaka natangaka akomela masanga na niveau oyo ekotinda ete lobi na société ake na mosala boye amanke patron na ye non sokomi omanke patron na yo na mosala yebake no masanga elingi olisu te to okomi kobosana ke lobi fona kende cour tokomi kotya eloko eza liboso na biso oyo ekomi mpe na privilège makasi ekomi nde masanga alcool na nzoto air nyonso omelaki lobi olangwe orekomanse lisusu lobi lisusu okomisi yango nzela na yo ya kokende chaque jour komela masanga yo soko okomi omona ke soko olongoki kaka na ntongo kolongola ozolonga makolo na yo na mbetu okomi oyoka mbala moko nzoto zotinda yo omela masanga yebaki okomi alcoolique seke ezosimba yo lisusu te nzoto ebebi deja toke kobeta match nde tomesana biso nyonso match ya bavétéran oyo nga moko mpe nabetaka na sportif chaque dimanche eloko nga nakomi
tala air moko na opesa ba massa conseil mais peut-être ba yuka peut-être ba ça semblant to ti go beta bale to beti za poto bimisa mutoki po to bimisa ba graisse nyonso na nzoto to bimisi ba mungwa nyonso ba biloko nyonso zaki na nzoto oya empêchera biso air moko poto pema bien et bimi na kokima mbango wana ole to zonga na ndako to mela mai to sokoli et puis to lali mais ya biso commence au troisième mi-temps outi go bimisa mutoki outi go bimisa graisse ozongeli lisusu eloko moko wana oyo esalaka ke non biloko wana etonda na nzoto na yo omete ke tosali eloko te masanga ekitisaka valeur ya motu dignité na yo ekosila soko komi na niveau oyo ozata na infante komi koki kobaluka na bastaff omona te elonya mutu oyo yo yebi po oya asombelo masanga mutu wana lobi akoseka yo to manque au respect to benga na yo ezokitisa yo valeur masanga tomelaka ngo na pokwa nde okoki kofanda na baninga bokabola ta kopo moko po journée ezalaki molai moi mpe ezalaki omeli ata moko osilisi ozongi na ke kote ya bandeko na ngai basi oyo bakomi ntina kobosana ke aza femme mariée aza na responsabilité ya kokende kozwa bana na midi na ekole aza na responsabilité ya kolambela mobali na ye ntango akozonga kuta biloko ya kolia mais mpo na masanga bandeko na biso ya basi kaka ndenge alamuka ye na liputane wana azwi agumbi azwi perike atie mbango na mutu abandi masanga na coin abosani ke aza mwasi ya libala azomela masanga na koleka bana mibali bandeko ya basi bokomi komela masanga mabe koleka na bana mibali masanga wana ezokende kodétruire yo mpe babiloko mosusu yo mwana mwasi na nzoto na yo oyo mpe kokomplike yo na ntango ya kobota mais okomi komela masanga bayebi soki no mobali no ye wana zoya obongo osalanga nini yango etikanga na mela nanga masanga eboye na boye okomi komanke na mobali na yo valeur ya mobali obosani yango mpona masanga napekisi bino teke bomela masanga mais banda kotala sikoyo na ntan nini okoki komela masanga masanga jamais moto akokomela masanga lundi ti lundi mosusu mpo na ye azalaka na aire ya pause te ndenge tomonaka na mosala to na aire ya pause ou soit na école baza na aire mpe ya pause na université bana ya primaire babimi récréation mpo na bato mosusu baza na temps ya pause te ye soko obengi ye na 8 heures bobandi komela masanga de 8 heures ti 17 heures aire mbongo ekosila nde ye mpe posa masanga esili ye wana eza komibebisa ozodetruire nzoto na yo ozokoma fainéant mpe masanga ekomisaka mutu koko masanga ekolisaka mutu okomona poso na yo ekomi kochange ekomi kokola likolo ya masanga aire nyonso tala soki omeli masanga ntango ozalaka boye normal soki nano omeli masanga te tala elongi na yo kanga foto na bakango sikoyo foto ntango deja omeli masanga otala soki nyonso mibale ekokoka conseil ya moke na ngai napesa bino bandeko na ngai basi mpe na ya mibali ezalaki apropos masanga mpo tokómi kobosana aire moko na nzela ya losambo mpona masanga tokómi kobosana ke lobi na na examen mpona masanga namela mpo eza na feti na osomba te eza ya ofele non ozoki kobebisa nzoto na yo mela masanga ndenge esengeli komela ngo na loyenge te ozalaki komela bière lobi osilisi okoti red osilisi red obandi komata ba whisky nyonso yo osilisa olongwe wana okomi sikoyo komela balotoko apres lotoko omeli zododo wana ekomi nzela liwa nano oka place bayebi so teke mutu bauti kokufa na cirrhose des fois masanga na tomelaka na ebomaka mpe eloko mosusu biso bagene tokoma komikumisa ke ngai asilisaka 3 bouteilles ya red ngai asilisaka 3 bouteilles ya jibi na boîte ngai asilisaka bouteille moko ya vodka
so na koti na boîte tito komata ba 1h à 2h na kokota ta ba 22h aussi sango wana eza kokende obebisa nzoto mbangu pe ba opesela ngo jamais coupe oke ko détruire nzoto na yo moko na komikumisa ki na yo melaka ba bière aussi ça ta casier mon corps tout 3 casiers eza buzoba makasi pe e relaxa ote ke nezo boma yo et comme otinda osiko yo camarade me comme ani masanga soko melito ko lobisa ta batute na vie na bino okomi na niveau oteka tina téléphone aspect na yo mbongo na salaire nyonso comme aussi de la car na bar oza muto asolote ba pesi ona kombo soko langwe ozona nzelo zobila bina ko bele pa bana nike masanga erotinda yo okende na ko manke muto yo abane ko la kisomtela pe mutoyo alakisa konde nini bachaka luboko na sani epochango na monoko po olia okyo manke po na masanga lobi na tongo o revete na makambo masanga tinda ki osala po na yo tango za ine tawa no mona ki konza normal mais tango sikoyo olamuki na tongo ba rappelo mambosa ki o komo yo kana somi e baby seli dignité na yo devant batou. On peut se respecter pour na buzoba. Il faut contrôler masanga. Mais masanga comme que diriger ou contrôler eza na valeur à ta moroté la vie na yo. Jamais oroyo kana brasserie ba benga yo, ba biso yondo bimi lauréat. Ya année oyo. Ya moi oyo yonde mtomela ye belé ko le kabatu nyonso. Masanga même pas coupe du monde, même pas médaille à pamba. Waki santira masanga. Mela na yo atami bali atamoko. Zuni ndako. Mais komelate obosana era musala lobi, komelate obosana mukolo liboso na yo, komelate obosana mobali na yo. De moi mukena ki na mona episode na ngona.